Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika na bipayo bozami na tondi bino botondi na bayenyo so bazwi penza ntinga to libako ya kolanda tindika bosolo na bandako na bino betando na bino na payo bozami libanda ya mboka na kati ya mboka ashikashila tombeli bino penza bolandi malamu pambateze sika itoloboka penza bosolo to tindika ka bosolo kasi lelo na ko tindika bosolo na mwana mboka miyake ameka koloba na gouvernement ya sika gouvernement o déjà tozomona elilingi moko ya malamu ya malonga kasi ndanu basali te to yebite soki basali mabeto ko yapeka pona kuganga ukona basali te to moni déjà moto la moto azala isika na ye to moni o asala couper couture azaka na mosala ya couper couture o asala bilanga akei na bilanga ne misala esala ma o pesa moto mosala o ya ye kolite ko sala nini kasi longone na tata ekolo na sama lukonde na likanisi malamu ya kopesa moto na moto sika na ye mona mboka miyake to pesi mbote peto ya mbio malamu. Maman Angie Kachala avec moi, merci. Bangai na tindika télévision na suite ba imboka. Il y a une sacrée gouvernement pour l'intérêt de la Mboka Congo, l'intérêt du peuple congolais, la paix, sécurité sociale et développement. En tout cas, Mboka vraiment, beaucoup sa confiance vraiment na ba guerrier, ba warriors, pour vraiment la foi pour rebondir l'intérêt du peuple congolais. Mwana mboka miyake oki kotala pelise ola pa matebo bange zaraki ba mama ba F bazaiba azali kuna ye muta ko représenter Bemba kotala koto ya Fayulu tomoni poela ako représenter Fayulu tomoni ate ba imo nyoso ba chena sema lobete likamba Kongo ezaka Kongo atake to gangi bona boye sengi kanga totia maboko moto nyoso akoti likambo inyo sacré pona yo yambisa ngo boni. Oui, maman Angie vraiment nazana esengo mingi vraiment ya kobima ya gouvernement ya union sacrée ezali vision ya chef de l'état pour travailler zinga mkonzi ya mboka au sunga oyo babengi ki peuple oyo ta bénéficier na vie sociale na sécurité na RDC ezala vraiment na kolobala ba imboka ki ba pesa vraiment confiance au chef de l'état parce que ba défendre le gouvernement au tout à la bango ba kosala musala ya malamu vraiment lokola te oyo bazala ki na époque il y avait PP elunga elukamba le PP en tout cas vraiment longodia na mokonzi ya mboka chef de l'état et longodia na sama Lokonde et Kenge. En tout cas, je vous assure vous balandia tindika la télévision où ezali miyaki mwana mama mambuma sobele na c'est vraiment kasi pourquoi mbala liboso na kati ya Congo na biso tozwa ministère ya justice na mwana mwasi na kombo ya mama Mutombo Kakese Rose ou vraiment à ressortir ma cambou ya interpellation parce qu'il y a des dossiers criminels surtout détournement au espace pendant depuis qu'il y a maréchal Mobutu Gouvernement Wasabanga na musée Kabila et fils Kabila Kanambe Kazembere Bipolite na bisi mama Ange Oyo Bayimboka Barosepela vraiment en tout cas gouvernement au surtout social yemoko sama lokonde kenge auti ko sala toute na série tout est à l'objet priorité dans le gouvernement oyo ezali sécurité éducation sociale na développement. Bravo na chef de l'état et bravo na premier ministre ya Jenny Sama Lokonde Kenge. Mwana mboka bayimboka bazela nini ekozala lisusu tele kwa ministre na biso ya agriculture oyo asala biso basango ya bukanga lonzo a police ngoka kafanja ko beloko te ko sala kaka ko parce que en tout cas maman Angie nasire bayimboka bakosala malamu oyo akosala malamu te peuple akosala na nzela akomarche pacifique pour dégager abima banda ya gouvernement. En tout cas bayimboka bopesa confiance na gouvernement oyo bango bakoinvesti gouvernement biso nyonso tu inde na ndako ya peuple wo en tout cas c'est
paix et sécurité na étendue ya pays na est ya RDC. Moi mboka tomoni penza mvula pe ko menacer kasi toko bakaka symbolique. On a vu sorti ya gouvernement ya baguerrier parce que avant publication ya gouvernement donc kakebeti 3 fois. Ça c'est une moko symbolique après mbule bandi vraiment ko sorti ya gouvernement papa ekolo mokonzi ya mboka fomu ya bola auto bengier la lumière la sagesse étoile brillante du matin Fatih Beton la sagesse pour la communauté la intérêt à peuple congolais. Je vous assure vous encore gouvernement Oezali il y a ministre T Ezali intérêt général peuple congolais peut sa confiance dans chef de l'État peut sa confiance dans les membres tout comme dans le gouvernement longonya au travail mabe opération au mukata au mubambe. Mais moi na mboka bobangi pesa mwa muke na ndeko na biso puisse mwa bilu pamba te sika kwa na ndia sakili kozoti azongi suswana kasi bato bele balela na kombo na ye. Oui mama Ange parce que kama yele tikai basonga o asana dossier ya détournement o asana dossier ya crime justice et ça pour na mutu nyonso tout asana confiance ya mama oya bemi wana mama Mutombo Kakese Rose yende akusala musala makasi ya interpellation au moins na kati ya assemblée nationale parce que n'importe qui a mabunda lioko janine azalaki na politiquement ko intérêt ya bato bazu espace il y a 20 ans mais papa Christophe Mboso Kodia Kwanga est premier vice-président de l'Assemblée nationale Kabundi à Kabundi donc même moral même esprit banguna Mboso Kodia pour lancer l'intérêt général parce que mabunda jani l'époque na ye alikaka kotikela Kabundi et bonga a présidé plénière mais tala l'époque il y a Mboso Kodia na Kabundi Jamal oya ki kuna atikela munda a présidé plénière maman on a vu sur bouillé agitation de bandade na yebisi ndeko oyo na kombo ya mbika ya ba STF azali soifé de pouvoir pour ça optimité mais pas na palais il faut ministre yazo je ne sais pas parce que basangi a fait succès na comme loko moko donc papa en tout cas parce que baeti le kuwebo aponi batu oyo afdc oyo bakonférence intérêt général yo kikai ya ba STF beaucoup de respect ministre soldat parce que justice est là pas ça va problème sérieux donc avec le parce que changement pour katia la Congo parce que ça je baisse qui va valeur état de droit parce que démocratie est tomboli bokana na biso donc imbika vraiment en tout cas wana na palais tika boso vraiment parce que balinga biso basala mwana mboka na ebite okoki pe koyebisa na bandeko o ba yesika ba ministre na biso asika wana pona koyebisa bango mosala bango ekozala kaka bureau to basala lolenge tata ekola salaka atikaka bureau akiti na zando akoti na zando na salite atikaka bureau akiti esika bakotonga na poussière akoti poussière atikaka bureau atiki pe ngali akoti kaka sa ba mosala na ebite okoyebisa na bandeko wana na ngongo eza kosala mosala to eza kosala penda na ba bureau. Oui, merci maman Ange maman ya Marie Lebema bazalaka na mituna ya elengivement ya reposer ngai mwana mboka président Miyake président ya parlement debout la lumière bokasa du marché quasiment commerce de 6h à 8h tolingi ba ministre oyo tout oyo basalaka descente na tous les secteurs batambolaka basolaka na peuple ba ni marché ni songa sima to sikina bango basalaka descente wana en plus si bapandaka trop ndako ya malili parce que on soit fièvre dans la pandémie Covid-19 ça le capé moi côté baka moi alingi notre ministre de finance il faut travailler ma casse ministre du budget il faut travailler ma casse surtout ministre de justice pêche élevage pêche élevage tozo luka tolia oui faut atata wala na libongo bazo luka lolenge ni ba uko sala misala ko te biloko to ma awa mama Ange le moni de ça qui est bon et fatigué d'abord il faut tuer mon tuteur donc ça wana na bongola donc parce que ya mboka zali
grand diplomate historique en Afrique centrale. Aujourd'hui, Hippolyte, l'espace il y a 2 ans. Vous savez, réforme de la justice, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, des années historiques. Dans l'Ongo, nous avons conduit Mboka, parce que l'époque, il y a tant de pouvoir ici. Avant de continuer le gouvernement sortant, et bien, on estimé faire courante. Et bien, on estimé faire courante. Parce que, on a comme un chien au Kitoun. Alors, nous avons un ministre des Affaires étrangères sortant pour le gouvernement cash PCC et quota. Mais le chef de l'État a mis la diplomatie encore à une partie par là pour tous les amis. Pour les gens qui ont parce que le ministre des Affaires étrangères, les alliés ministère des Affaires étrangères Yamboka, Congo, parce que des salawana, parce que image wana, et ça a moutouté. Ministre de l'Intérieur, et ça pour moi, chef de l'État, papa le biseau maître Daniel, c'est le. On a place wana, et ça le monde a comment biseau tout wana. Parce que l'élection est en 2023, parce que la préparation de l'élection 2023. Élection, oui, priorité sociale et le recensement général biométrique. Nani Congolais, Nani étranger. Parce que l'ancien président a sali 18 ans dans Mboka au Congo, après ça, il a une identité. Pour le Sanini, au Bokia, Yango. Donc, vous pouvez me conduire Mboka confiance. Le col a déjà, premier pays où est salué, président de la République, notre premier ministre, États-Unis, pour mettre fin à la tuerie au jour. Les officiers congolais et rwandais coopérer avec les terroristes ADF Nalo. Je vous assure, vous, la tempête arrive. Pourquoi? Parce que prophète politique, papa Etienne Mamoulou, Wamulumba, alors Bakiboy, ceux qui ont la force étrangère, et quoi ils n'ont pas bino au Bangate, et il y a sécuriser pouvoir au monde qui parle, passe, maman Angie, on est bisio boye, au monde mboula oyo. Mukuata na mukuata omubambi. Mwana mboka mwa mke to komi pela suka toko kende pela suka ya masolo na biso kasi bandeko tozelaki eloko mwana ya yambo ya fachi inyo sake tozelaki ngo penza bangonga ebele ba mikolo balobaka eloko ya malonga nde umilaka kasi eloko ya mbango nde ebebaka noki ezalaki penza petete kokoluka moto nyonso oyo sala mosala oyo ya mosala na yeba pesa ebonga ndenge ezalaka na kala te na kala ezalaki babengi mona noko babengi mona tataleki bapesi ye kaka ozo po misolo ekotaka kasi nayebi te mpo na yo mwa mayele na yo ekoki kozala ndenge nini kotala mpenza makanisi na biso bakongole tokomi mpe kobanza lokola bamboka misusu. Na époque na bango ya saint président Kabila ipo ya Branambi ya Kazemberebo abandé kotsa tata mwasi mwana noko sala wana liana yo lia na mokonzi ya mboka azoki te belé stylo rouge papier na 100 francs chaque jour qu'on commence à examiner ko étudier na niveau papier on va aller seka parce que papier à 100 francs a des duplications na biki rouge va seka biki azu ya mboka pa ko ya mboka za ko examiner nani ko sala wana nani oyo ako sala boni gouvernement parce que tout ça on s'est pris dans le cas ça na effectivement c'est la carte na assemblée nationale c'est la vraiment fait moko yesengo makasi wana ministre tout oyo akobanga pourquoi parce que ako sala musala pour l'intérêt na yeto papa oyo banomé asepelaki osepelaki charge ya mboka de charge makasi au moins la France ceux qui vont nommer ministre c'est pour la rater à qui dans le cas tala na banda bona ça c'est ça yo retient pour dire même on dit combien de pourcentage yo dans une charge makasi voilà donc tout où il a habitué maman au sein de ma ben à 10h30 bato na maele ba c'est peut-être pas la zumba moi non ko koyi faut ça outil na école ya université politique c'est naval il dépasse c'est un jeté un groupe balama nyoko autre comme de la génie politique un grand politicien génie
en Afrique c'est la moitié voilà ça dit réforme mais n'a pas fait ça non le terrain n'a pas sûr au moins il faut se monter et le longueur sika sagesse maîtrise politique et que dans quelques jours fini on s'est planté vraiment tobino vraiment toyambi bino vraiment osala mosala mwana mboka eloko ozosala mpasi eza nini na ngambo na bino ya idps nautaki koloba ndeko pusu na bino bandeko bakolela na nkombo na ye kasi tobakisi lisusu na ndeko na biso ya kibasa ye ayebi awuti esika biso tozala yawa ntango tolelaka bakredi na biso ye moto aza na makoki ya kosilisa bato ya kogangela bato na boyiba bana mboka te kasi soki ye akei kuna kosala makambo oyo bandeko mosusu babande kosala kokoba na kati ali nabambiki na bepai mosusu okoki kozwa misolo yanga te sa kosenga ngai me ayo kosalama kasi omoni ndeko kosunga biso te atamboli na biso afandaki na biso kosunga biso te mama Ange nayebisi bayi mboka lisusu mbala mibale totalela bango basala mosala me ndenge basalaki wana adjoint à chef de l'État Ebora Kashimi Kolongeli pourquoi nommer ministre du numérique est-ce que de changement où est-ce que les dans la centrale on a tous les recettes bétoro tous les recettes dans le ministère oyo so kota na ba entreprise publique yasa na centrale yo yamba nyonso tu siko moyiba ezate na mbe pesa pati confiance au moins changement comme ngoya Marshal Mobutu asalaki Moussa Salaki mais oyo babengi pokana Salaki mais comme qu'on regrettait dans mon changement commun parce que nous avons kende et puis c'est mon fièvre mbongo côté na finance na budget na numérique na service central pen autant sur internet on va améliorer système et puis que côté boy au Ibate sur présidence de la République à ça peut na ligne ya nzela ya internet qu'on a tous les mbongo toujours dans kati ya ba ministère bande basawana boye batu balongola kimoyi bina mboka oyo mama F bazai ba mama to yambiyo ko suli bando bibonga na yo mama ko sala pona mutute mama sala pona mboka Congo to tombola ekolo donc to sauver pays de nos ancêtres to longola tendance ya batu tendance ya parti politique surtout na sima ya mboka sima chef de l'état. Pas de tribalisme, bomoko pour le Congo. Tatode autant pour la moka miya ki oko pesa numéro non ba o bazan bo senga ko komela o to ko benga yo. Oui, numéro ngai na pesi yango, apana pesi yango, na sengi na peuple ya Goma be na Kivu Tembo, pas de instrumentalisation. Il y a des Rwandais, il y a des Burundais, Ougandais. O bazan ko pesa bango ke ba créer ba terrain na sol ya RDC. Ndeko nanga oza na Bukavu, Butembo, Beniville, Ruzizi, Uvira, Kadutu na Goma, Ruenzori, Similiki, hein? Donc vraiment bon moko pour l'école au Congo. Donc bon kate bioka yoka, donc sa confiance du chef de l'État congolais tout ça la histoire moka na ye. Pendant et après moka yotina le bouche que bien le bouche là, ténèbres. Bande bazawana vraiment basa kolela, babi que bientôt arrestation en désordre. Numéro ngai na nzela ya WhatsApp ou ndaka ngabi yaki na nzela ya media numéro ngai za plus 243 97 360 50 14 sur WhatsApp obengi ngai okozwanga vraiment bomoko bolingo pone ekolo Congo papa Gabi Kimpakala na Londres vraiment mbotuni ngwana mbemba Patrick Yave na France maman Edith Lukanga vraiment vous allez belé vraiment en tout cas vraiment bolingo vraiment boyo katubo pesa biso confiance vraiment ndé bazawana par terre mais maman il faut abesso ambongo pe abesholi na ambongo na utembi na André Bokundoa oya SCC il faut pas féliciter le gouvernement bolongo LT tribal
on me sonne ya nzambe. En tout cas, oui, ils ont les meilleurs restaurants. Peut que c'est 9000 écoles de filles fictives. Kebapé n'a pas de filles fictives. Mais to suki a ndeko mbala singa fo la biso la kita biso apo mvula pe ko tumisa biso. Les Africains, si le moko y a joie, si le moko le moko ça bien parce que je vous assure vous tu as bien niveau sur la calme c'est même pas possible là déjà force étrangère pour nous sur l'armée congolaise pour traquer pour neutraliser tous les poches noirs négatifs quand même il TP ici là parce que Claude Ibalaki un mécanisme suivi il y a encore Dadiza Beba à côté de Kina Bitu Keita oza moko ya Guterres Antonio ya Oni parce que là qui a le priorité ils ont nous aussi c'est tous les mobula kati ya est parce que ndeko ba bango ke ndasala accord d'Addis Abeba papa Etienne wa Mulumba signé le 24 février 2013 dans 11 présidents les grands signataires comme on a eu Hippolyte Kanambe Kazemberimbe la paix, sécurité et développement c'est le fait de poser les armes tourner les pays d'origine. Totombe botondi mwana mboka miyake tokomi penza na suka taka mvule kotumisa biso na pesi bino matondo mingi na baye baso bazuli baku ya kolanda tindika bosolo na bino nyonso bozwi penza libaku na baye bazwi libaku te bokomisela baninga na bayo basabone na ntebo sabone na ta na sima kamera ya tindika bosolo na baye nyonso oyo bapesaka biso makasi bakomelaka biso toza wana mpona kosala mboka tokozala kaka bakongolais tokokoma barwandese te tokozala kaka bakongolaise yango nde mosala biso kotambola na se ya mvula boye koluka lolenge nini akobakisa mwa mayele po ete totombola mpe nkitango ekenda ngo likolo tokutani mpenza mbala nsima. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, ils allaient la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Elton Store.